na yebite gouvernement ya Chilombo bamoni Congo ekomi royaume na bango ou Congo ekomi héritage na bango ou bien Congo ekomi eloko moko o eza privé pour na bango pour que bato musu baloba le mboko te bandeko la biso bakufi mpona mboka batorture bango mpona nation ndeko langa mpona mboka zotika biso bolingo o Félix asa Judas kasi oyo mpe so bakilina komba ebe bacomprendre ke combat tokomi nango eza na niveau suna bango te bamoni ke baza faible yango bakomi kokima kote ya justice liboso awa kala mingi ta uti olobaka justice eza kokufa lelo le même justice wana ekomi ya kokanga bacombattant oyo baobundela mboka. Merci na bino bato bozoli bakuya kolanda biso na mokolo lelo na ezwi ezali bongo branche moko totia l'océan du Congo esika oyo totiaka litolo na nzete po ete tobengana na malamu esika oyo tongangaka topanzaka tosasaka tombonga kongomani tokoloba na ti lekolo ya biso esika oyo tokosala éveil patriotique esika oyo tokoconscientize tokosensibilize tokomobilize tokolokola peple kongoli na bolema po ete akata ntina ya likambo na ye esika oyo tokosala mosala ya Jean Baptiste esika oyo toali basinzili tokobela tokonganga soki likambo ezali kotalisala bakongomani ete bokima botelema bobunda mpe okele esika mosusu soki tomoni banyama mabe bakoya mpona kobonga mpe kongole yango bandiko malantina ezwi matondo makomela bino bipai biso bozali mpe bolanda biso mpenza bokei pamba te ya lipasi mpona wana république démocratique du Congo matondo lisu na babone na biso ya océan du Congo bino bato boza kosabone na chaîne de libération bokontinue kosabone massivement bokozalaka bongo desite mpe na bino bato bozwaka libako kolanda émission du début jusqu'à la fin bopartage koleke kotia basuggestion mpe bajeune mpe bacommentaire na bino tika nzambe alola apambola bino lokola ndeko na ngai de Bruno na Autriche yalalaka te juka aime le nom de roi du océan de la presse congolaise équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngai na kutana na ngai États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre mpe ndeko na ngai bongo na France Mikaele bango balalaka te na joli kane konto okele lokole fantoka la Suisse na mama ntango nyonso kopartage mama Adelo merci mama Jovi merci mama Célestine basi ya nguya oyo bango bakokota likambo ya mboka mpe kotelema kosensibilize mpe bakosenga na bato ete balandaka ntango nyonso océan de la presse congolaise mama Pierrette na losambo mama na ngai na Suisse mama Samuel mama Clémence Kinanga bino mpe kuna na Belgique bamama missionnaire bakoti likambo yango na London mpona ete kongo ete liboso basi na nguya mpona bato mama belo otelema papa lifana mama Clarisse couple moko ya boboto ezali kosambela ntango nyonso mpona kongo mpe bino nyonso bato babengaki nga yango wana alobaki ete likambo oyo bakoko ya lumumba bana ya nzezalandi bakoko ya nzezalandi nakoloba yango boye te po ekosala mpasi nde nalobaki nabenga moko bino nyonso boyebi ye eza bongo junior bandeko na ngai po ete tosola na ye bakozala bayike okomona papa na ngai océan azali bongo mpe lipasa na ngai na kati ya tumba ndenge lipasa na ngai ibrasante live na Canada ndenge tobundaki tumba na bakongomani biso conscient kasi bino badiaspora lolingo bokolinga bobundela guerre yango ya leadership ekozala malamu te Félix adivise bino te botala oyo eleki ya bafumba akoboma moto na boloko bino bovandi bisika ya libebe bovandi bisika makambo ya malongi ezali kosalama ntango moto akorevendike droit na ye estce moto elefe baintimide ifo baboma ye ifo moto moko abukaka lokuta mpo moto moko alongaka estce mboka oyo ezali bongo ya papa Etienne Tshisekedi mboka oyo ezali bongo ya bandeko ya UDPS oyo bazali lokola bakabili barwandais bakolabo batraître oyo basali haute trahison la république démocratique du Congo ebongo oyo nzima bakolia mbongo na bango ndeko longwala liloto lelo nezwi nakoya bango mingi po ete bapesa bino likambo yango ya solo po ndeko moko alobaki nanga mangosi eyo komantaka mpe ata likambo eza bongo to olingaka olekisa ndeko nanga nakolekisa mpo opesaka nakolekisa mpo yo ozosalela kokongala nini nakolekisela bango mpo yo nde osala nini bango bato bavivre likambo yango na bakabu ya bazalaki na pasi yango nazoyoka ya kobimisa bandeko yango toza na mwana mboka toloba na ye yaloba lebesolo nini bongo boyoka bongo boloba nalekisi na nini kambo yalo mpesa pesaka na ndeko nanga toso mbote mobundeli mbote mama océan boni santé mboka santé ezali malamu te parce que santé ekozala malamu soki boza na kimia me loko akimi eza te santé mpe oza malamu te j'espère même na apparence omona ke santé eza vraiment malamu te vraiment pasi ekoti na kati ya mboka pasi ekoti na bitumba yango tolobaka mikolo nyonso boye ke non
likambo ya mboka esengi tosangana biso nyonso soki tosangani biso nyonso tokozwa elonga mais soki tokenda banzela disperse tokozwa toujours combattre vraiment na mukuse nalobi nayo keno kimia ezali te nayebi ke kimia ezali pe bade pokoma awa na moko ndela tindi bato mpona kotutalaka na yo oleki nwene okoti bekobeko nde tokomi kati na yo sika nde boye bakongoma bobima bakongole boza bafaible bobima ndeko nanga ntango otindaka bango babima okanisaka nini oyo akufi kuna na prison makani abimaki ti nini bino bozokisa biso na reto tobi botinda misolo bosangana tokozwaka bato mike mama missionnaire so basangani kolaka belgique tomoni mama nanga na Suisse malgré malade na ndeko nanga joli boya kotanga na misabi badebrino bapapa nanga je trois ndeko na ngai nademie na boye nde kuna ndeko nanga akufaka mikolo tu kotindelanga serment de la rekisaka bino akokaka la kesi oto asalaka mana nanga la butana kasi bakongolais bobima bango babimi lelo baza ya kokima baza disperse bisika bana mosusu baza bayebi te ndeko ebandaki boni na député ya lokuta oyo bokomoni yo na telemi akati bilamba ye moko na maneti na mitu babeti aza boye biso babeta boye personne biso batali te pesa bakasa biso ndeko nanga eza nini juste bino bato bofivre oui mama Océan j'espère tozalaki na ndeko kabuya samedi wana na mboka totonga mboka na lokuta te soki tokotonga mboka na lokuta vraiment oyo tokoluka tokozwa yango te nayebi te gouvernement ya Chilombo bamoni Congo ekomi royaume na bango ou Congo ekomi héritage na bango ou bien Congo ekomi eloko moko oyo eza privé mpona bango pour que bato mosusu balobala mboka te samedi nazalaki tozalaki na base ndeko kabuya azalaki ndenge otindaka ye mpona kozwa image likambo oyo balobi ya député mama nanga eza lokuta totikala komona député na misu te toti eloko moko te makolo député Congo orgueilleux balobi na biso député na babetaki na 8h wana nga na émission na kabuya ye wana bandeko batondi wana nasilisi sango makambo nyonso esili topanzani mutu na mutu azongi epai na ye kotikala po parce que tozala soki tosali tosisi bandeko mosusu batikala wana mpona kosala baanalyse nayoka boye babenga babino awa masasi ebandi mama 8 jeep ya la police plus de 150 policiers baye wana bakangi bandeko liboso bakanga bango 19 personnes na 19 personnes wana bamemi bango kuna oyo bazalaki bakopera batiki bango même jour 14 personnes na bana mikebe baminere bana ya 13 ans minute oyo baza na prison bamemi bango na parke anji koma bamema na parke anji kuna bake basambi na 14 oyo batikalaki wana 4 bazalaki bainnocent balibere bango 10 oyo bazalaki bato na kati ya base nde bango bato bakendaki kokende oyo bakendaki kuna babetamaki na ndenge akosakana te babetamaki na ndenge akosakana te nani akobeta bango la makala nani akobeta bango na boloko bisika basoki bango pour le moment bato ya IDPS bamilicier basaki na bamilicier na bango basaki na Kingabwa basangani oyo baolukanga lelo oyo baye na ndako nanga ti lelo soki okomi na ndako nanga omona ekomi lokwa beni basoda bakomata bakokita elamba oyo mpona lata na otinda bato yango omonaki bakangaki babetamaki kaka parti ya wana ndeko moko ya nouvelle elami ito mili oza kolungwa ye papa Placide donc epuis place aza mpe eyebani te donc na minute nde toza boye toza na 70 personnes 74 plutôt 74 personnes bakangami kote bakei toyebi te donc moko oyo akufi akufaki depuis lobi kobeta donc baosala ndeni so bakangi yo wana kaka na base nani babeti yo ndenge ozokende kuna babeti avant batya bino na mutuka boke prison ere bokoma kuna et puis objectif na bango eza nini kote bakenda kuna babi wapi président na bino objectif na bango kaka eza bakanga ngai uswat bacu banga tonga mabe ubie basala soki nini baza nango mposa vraiment ezosala mpasi na motema biso tobundela mboka mpona koluka solution ya bakongomani nyonso eza malamu mais tala niveau tokomeli ekomi très difficile donc toza na insécurité moko kosakana te insécurité moko ya kosakana te mais en réalité des choses akolobake no tomonaka député mama nanga lokuta totikala komona député te yango na député na makolo kuna akoya koluka nini akoya koluka nini na base ya quartier 3 sikoyo na base ya quartier 3 ndeko nanga est ce que bozomona teke besoin infiltration mama Océan na yebiso ke tala na obengaki nga erni nakoma erni infiltration eza na ndenge ya kosakana te minito nde toza boye bazotambola bato ya IDPS
liboso ba policier na sima ba bureau de ba panzi bango te donc moyen ezate moyen ezate ba s'appelle ba carte à SID ba kota pe nalobi boye infiltration eza jusqu'au dents infiltration ezali donc na kati ya parti na biso ba infiltrer ba koti na nouvelle là bazali ba ya ba soma ba carte patikala wana mission na bango ezali bato basali makambo wana eza baza na kati na baza place moko na biso et puis toyo ko comprendre bango dans retard donc maman océan et comme il passe moya ko muteme esalanga passe lelo boye na uti ko ya ba famille ande ko wana o uti ko kufa atiki bana misato oh Jésus oh Jésus oh Jésus kala la tika minute misato oh bana mboka ça passe junior ye na benga ki ende ko na ngapo mona teke na sa ko exagérer yo zoni ya poso mona torture bano ba mona te soki to leki saka bango na tando eke to zwaka bango to lebi mo soutenir bango to tala ka valeur etumba la bango ndeko na ngayo sa musika ko sepela ka te tangu mboka no so sika ndeko na ko sepela te po le bosa mitema mabe po junior akoma awa c'est baza ya kokima bafamille na bango kutu baboyi babima moseya bozo sécuriser bango te asala émission te ngabi te aloba oye nde akopesa yango mpe malamu balobi awa azokende tosimbi biso ya biso azonga ya biso soki bakangi eto akufi aza ya yo omoni pikiso toza na ya nazooblige bato bakele kozokisa po akoma malamu ayebisa liboteli makolo entre temps bino bozolia bozomela olingi fille oyo ezala bajeune frère na bino olingi fille sokonda na kobunda parce que bango mpe baza na bafamille baopekisa bango bangoyesa bango tika mboka ngo bongo mpo bino bato bakobongisa te alors langage wana eza tozolinga yango te bandeko tolingi te bafamille balobake bino te bato bakobongisa kongo bango bato bakobongisa kongo na biso sikoyo bazomonake bango bazoprotege bango te ndeko molompo etilelo abimi te torture félix mboka ngo oyo kozwa ngo bookamba yango boye les politiciens congolais bango nde bato baosunga bango nde bato bayembaka bango nde bato basalaka bachipoi bango nde bato babimaka bango nde bino bosi bolembi bango sikoyo aboza koaffaiblir bango intérêt na bango eza nabengaki ye mpona alobisa ebele te mpo efa zonga nalinga yeka boyoka mpasi na bango peuple congolais baza na besoin de soutenir bien peuple congolais otya maboko po tosilisa makambo oyo sino te bano baobenda koni soki babendi koni baterrorize bango baboyi na bango kosala bamarshe bafamille na bango bakangeli bango porte babimaka te ndeko nanga kongo etekami c'est le moment tosoutenir bango junior mo liloba tolela te kasi ezali mais ya koni tolengaki tokufa mpole kongo nini okoki koloba mpona bato bazolanda mpona bandeko baolanda nga naza na ebele ya koloba te bacomprendre ke combat tokomi nango eza na niveau suna bango te bamoni ke baza faible yango bakomi kokima kote ya justice liboso awa kala mingi te auti oloba ke justice eza kokufa lelo le même justice wana ekomi ya kokanga bacombattant oyo baobundela mboka vraiment soki mwa ezali bosunga biso mwa eza te mwa eza te s'il faut badéplacement mwa moke tosala soki kaka tolobi ke parce que nde baza wana balobi kaka ngai nde mutu train abi soki kaka tokangi ye bawana nyonso basala nini baopanzana ngai ya bino kinya eza te depuis lundi ti lelo natikali kolia ata eloko te nakolia ndeni na ndako nakoma te lopi kabuya ya kolanda ngati na ndako soko yabisaki akuti akomona ngana ndeni akutaki tokele to vérifier soko oza wana totala me balobi moya kofanda leza ti sikoyo mai oyo namelika oyo esombeli ngai donc eza pasi esalinga pasi na motema ya koloba ebele eza te na soki nanga kawa bandeko ezali pasi boyebi junior aza mobundeli boyebi ndenge nini asalaka boyebi junior azwa ntango naomona bango bazolela balobi aza likambo ya koloba esusu te abetika alobi batekola ye bosunga bango mpo na ngai s'il faut ye na bandeko miso na bakangi te badeplace na bango quand ils ont difficile là je vous dis ok mate je sais qui m'a une échante tant ba oluka
Hérode atelemi na bato na ye ayoki ke bobikisi balingaki bilamba bayebisaki Marie na Joseph komi Égypte. Égypte eza pa bahombe, Égypte eza esika mabe oyebi sora baégyptien mais il faut que lokobata mais linga bilamba eza kokima te ezaka mpe faiblesse recule bile bato amene bolobi recule pour mieux sauter to soutenir mwana wana ekozwala mwa esika mosu akolala eza nango na ntina te po batraître baenvahisa bango jusqu'au temps ntango nalobaki président yatikayebaki fo mosusu bandimanga te nayebisaki bango bakartie oyo botekeli bato na bapopakali moto awuti na idps alongoli triko ya idps aye bino boyebi ye botali ye batondi yango wana omoni komba ekomi boye bato wana batangi bango base familiarize na bango basali bandako bayebi bango elelo babisima bakima ndekolanga opération sauvons nos militants. Opération sauvons nos militants. 10 €, 5 €, 1 €, 1 €, 1 €, 1 €. Obéna. De faire déplacer ma décolle. Surtout. Lelo okochola ye. Azo pese, asala kani ndekolanga, asala chipo ina mbonga mutute. Ba mema yango na mapeka, ba mateli président li tuko tikela ndako. Ndekolanga ko sakala batambo. Ba kitaka na ba terrain. Basala kama soki bazo terroriser bango po bayebi cham basone boyoka bala cham nani yebi bango te mais lelo basala posa bato sona ba to faire déplacer ba basatala kibila to bomba bango to préparer bango na on to ko sakisa miso to ko kokisa ba développer ba bomba ke to sanga bango de bakela makala en attendant to sa ba démarche ndele to ko ko sa kufu en attendant to luka procès to ko samba la banane na bato ba ko ma bango de ko langa sala téléphone te ba ko to téléphone. Et tu repères mon numéro moko. Oh, tu as tout de suite. Tout ça la signe blanche. Numéro là. Bobenga. Bobenga bani. Kocholate. Tout ça va mandiate. Pour mon tout il faut le café les lignes ici. Pour la patrie. Pour la mboka. Pas de aussi. Pona mboka badekola biso bakufi pona mboka batorture bango pona nation ndekolanga pona mboka sotika biso bolungu o Félix asa Judas kasi o biso bakili komba ebe so leader akufi troupeau dispersé chino topesaka numéro na otosa singlage ça c'est numéro de Gaïsali plus 243 82 95 76 227 plus 243 82 95 76 227 bobenga yembe kolanga équipe pour la terre de kolanga ko téléphone ko yo pesa chassis je peux benga itira ndekolanga ko benga ite pour encourager oza bobali bunda te benga yena ana $50 que nous ana $100 que nous ana $10 que nous ana $20 akopesa ka déplacement azala tala Congo central ta place azala tala Bujumbura azala tala Lingwala a changer la milieu to mona ina nous te mikolo pour to batela moto akimi azatende ko soko komenga commentaire faible la répondre na pension dans la vie Jésus na naissance na ye Hérode ala bi fomo ke ko aboma mona na balinga ke bilamba na mama ne bakimi sibon d'Égypte Jésus ba recensement été na recensement ba tia été dans recensement sili ya botami Dieu ayeba ki ba calculer parce que au komona na kati Égypte ba bomaki bala mibali na pharaon alors ya mwana Jésus azaki prudent na libotami bazaki nzambe tekolanga bosuna biso ingeta jusqu'à un million d'euros tozala posala bino mona mile kile tantu na biso pasi ezala kati kufezali kasi mbota mapezali honorable à South Afrique Pascal Pembe mbota maelamu na sunga bando courage mon frère eze tumboki eza mboka na tokobunda pe tokolonga nzamba kotika bino te akobatela bino kasi mibatela komimonisa mate po nzambe wana pe aprotéger biso bandeko bayoki
bakosunga yo mpe tokotya mbela ozonga esika moko ya kotema. Merci encore une fois. Merci na kabuya bosala mpe bokolo ozokisa moko kwakeli malamu.